Umela na trône na yo mokeli ya ba journaux nyonso ya lingala na Congo. Oui. Olobi yango. Nzambe na bango. Équipe nationale maillot jaune. Journal télévisé en lingala facile. École de formation ba formaka bazo continuer toujours na ko former. To se kapoto ana kandate. Boko chole poto na bandako. Bokila lokondi koti likambo. Likambo lo kita grave lo kita même compliqué. Bongo mutasimbi présentation ya lelo. Na continuer toujours bino bo chole kapoto. Gilles Boulembi, le poumon de la presse congolaise. Ndeko Zulu. La kisa bango ke oza sa conquérant na bandal maele no pesa ya kobotama. Ode farate. Tolanda. Mais toi, Sika Junior, ya lelo ya Sika eye. Ya Sika? Na Orange, motu passe sili. Ah bon? Okobenga ba réseau nyonso na 8,5 unités seulement. Non. 8,5 unités. Seulement. Mais c'est trop cool. Au sentir bilingue Orange, na moi ba réseau nyonso. Tozo benga na 8,5 unités la minute. Na butu, bapel nyonso tozo sala ya ofele. Na Orange, toboy tongwetana. Eh oui, chez Orange, nous savons que vous aimez parler avec vos proches et même les voisins. C'est pourquoi désormais, Orange vous permet d'appeler tous les réseaux à seulement 8,5 unités par minute. Et ce n'est pas tout. La nuit, tous vos appels vers Orange sont gratuits de 23h à 6h. Offre soumise à condition, valable vers Orange. Orange, à Pessa Talaté. Présenté journal télévisé en lingala facilité pona zwa 0. Ta ezana nou mwa moke nazali wana lelo samedi 30 mai 2015 pour nous représenter bino le journal en lingala le plus suivi de la République démocratique du Congo. Mbote na Kinshasa, mbote na RDC, mbote na Afrique, mbote na monde entier. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Processus électoral. Bosengeli koyeba que le samedi 30 mai 2015, des alaki souka, il y a deuxième prolongation à 5 jours au Séni et Pessagé na ba parti politique, ba regroupement politique, pe ba indépendant pour na ko déposer ba candidature na bango to bandike oyo vraiment eza ya souka. To continuer kakana processus électoral pour na koloba ke mouvement pour la libération ya Congo libéral et kenda ki bongo ko signer code ya bonne conduite na siège ya commission électorale nationale indépendante na kosi Béjemanda Papa Libandi ya Pembe Lokoli. Mouvement pour la libération du Congo libéral MLCL na Mokuse et procéda qui na signature ya code ya bonne conduite mokolo ya samedi 30 mai 2015 na siège ya commission nationale électorale indépendante Seni na Mokuse. Acte yango est marqué volonté et détermination ya parti politique mouvement pour la libération du Congo libéral ya ko participer avec un partenaire idéologie na ba échéance électorale oyo. Maître Guy Kachouva, représentant ya mouvement pour la libération du Congo libéral, a profité d'une occasion oyo
pona kosenga na ba membre ya plénière ya CENI oyo bazalaki wana ya ko collaborer kitoko na ba parti politique pour processus électoral ekende tina suka oyo kalokole. Biso mouvement pour la libération du Congo libéral MLCL tozana esengo mingi na ndenge to participer to signer code oyo ya bonne conduite oyo ezali elembo eza kolakisa ete MLCL aza na volonté ya ko participer na processus électoral pour élection esalema na kimia nyonso ba partenaire nyonso oyo baza engagé na processus électoral. Nabiso mouvement de libération, mouvement pour la libération du Congo libéral, tolingi élection eleka na kimia nyonso. Sima ya signature ya protocole d'accord pe code ya bonne conduite, ba membre ya mouvement pour la libération du Congo libéral bazwaki ba engagement ya ba membre ya plénière ya CENI po ndenge bakoti masolo yango na o etali organisation ya ba élection ya RDC. Eokani. Présentation officielle, il y a rapport annuel, il y a activité pour 2014, il y a Transco et le cas avec impact na idéologie, le caméraman dévoué qui a la conscience professionnelle, David Boulafa, Alelisi Lokoli. 4 points principaux des maman na likambo na présentation officielle il y a rapport annuel il y a activité à Transco pour na 2014 oyo DG à Transco alobaki na discours na ye que ezali bongo motivation profonde il y a présentation à rapport d'activité rappel il y a objectif assigné na Transco ba réalisation il y a année 2014 pe perspective d'avenir pour na DG à Transco. Rapport Oyo et autres traduire de manière fidèle situation y a établissement public Oyo. Et y a qui comme jeu à question et réponse. Boye ba ke ba journaliste ba niata ki ba question ya kafu kafu kasi nyonso inyatama ki dada avec impact na idéologie. Nasuka ya masolo Michel Kiruba alelisa ki lokoli. Ngisaki ba journaliste pour na to présenter bango rapport il y a ba activité oyo Transco à Salaki au courant il y a année 2014 makamunyo so Transco à Salaki ba passager boni à memaki ba difficulté zalaki nango misolo ndenge ya salelaki yango to bengisaki ba journaliste pour na ba ya kozwa information ya malamu ya kopesa ba congolais oyo bazali ba propriétaire ya Transco baye bandenge nini Transco na bango ezali ko tambola mais aussi tokobanda na ba ligne interurbaine par exemple kokende na Kikwit kokende na Boma kokende na Matadi wana ndezali ba projet imminent oyo gouvernement na biso tozali ko tala ndenge ya kuchango na nzela avant la fin de l'année. Honorable Serge Mayamba na conseiller moko na présidence balanda ki lokolo ezali na tinate ya koporter ba jugement parce que jugement ekozala na tinate tozwa tango ya kotala oyo ezali na kati pe yango eko permettre biso to prendre position mais na oyo basali likambo ya ko communiquer boye ezali malamu ebongi population ayebaka makambo ezali ko salema pe biso ba député lokola tozali miso pe monoko ya population esengeli toyeba yango po toyebaka ndenge nini kosolola makambo ya mboka na bayeba pesa biso mosala topesi longonya mingi na musala oyo Transco eza ko sala eza ko respecter ba oyo nyonso mokonzi ya mboka za kosenga donc makambo ebele oyo epesi sengo te société ya mutindo eza ko sala fierté ya mboka mokonzi ya mboka Joseph Kabila kaka ye mutu azobongisa mboka oyo liboso makambo aboye ezalaka te il faut ka topesa confiance merci longo na pe na bakonzi ya mboka longo na pe na batu oyo bazosala na Transco longo na pe na DG bakambi ya Transco eza esengo mingi tala boye ba ke visite guidée na ba installation ya Transco lokola technique ravitaillement pe place misusu nde esukisaki cérémonie oyo na ndenge ya kosakana te eyokani. Hôpital du cinquantenaire est présenté bon service na ya neurologie j'essaie d'izombele moto na nzambe bakisela ka moi loko na suka yena Jérémy Yoka
la voix de Kinshasa. Yangoyo hôpital oyo bozelaki pe bolukaki hôpital du cinquantenaire bakiselaka ye mama ya bahôpitaux nyonso ya RDC et population étrangère Congolais nyonso ya RDC en général pe en particulier bakino nyonso d'accord po awa traitement ezobeta madada na ba machine na bango oyo ya mokuake erataka examen nyonso te soki okotaki ya kolala il faut obima ya kotelema ba malade oyo bazwaki traitement na bango na service ya neurologie pe ya neurochirurgie ba témoignaki boye na micro alingala facile asa akoyaki AVC mais na tango toye awa na cinquantenaire azui traitement pendant 7 jours 4 jours ezalaki soins intensifs ya makasi o ba médecin bazolala te donc na 7e jour tobimi libanda ya ba problème qui etikalaki mais na ba kisi o ba spécialiste o binga na moni awa en tout cas neurologue na cardiologue ba intervenir makasi pour la situation ya papa neto zaki na posa ke ba transférer biso na Inde na moni tokokeli na biso souté appareil nyoso o tozo kaka na sango wana tomoni yango na misu papa koti lelo oyo mobali nanga komi koloba eke rapide soki possibilité ezali ya koya na hôpital yaka nanu mbongo eza problème te bandaki kobela motu pendant 4 ans nazaki na souffrance ya motu natamboli ba hôpital ebele mais ntango na ye awa na 50 nazwi traitement naexplike docteur nazwi traitement na 1 mois naye kozwa solution motu ekalma ntango na banda kosouffrir nazalaki vraiment na mpasi makasi moto ebandaki kochauffe nga nazoka moto ezobeta na lokola marteau bazobeta nga marteau na kati ya moto ezochauffe chaleur soki ezosala nga motu mitoko ezobima libanda nazotoka moye nakanga foulard te mais sikoyo depuis nazwi traitement awa nakoki koganga bato bakoki koganga eloko moko esalama te na kati ya motu nanga nazoyebisa mpe na bandeko oyo baza na ka lokola ngai en tout cas bamona na mosika te secrétaire lokola nayokaka ke secrétaire eza l'hôpital moko ya bato ya mbongo eza bato ya mbongo te motu nyonso tu mpe aza na mbongo akoki koya mpe na kati ya hôpital cinquantenaire ngai na ye naza na mbongo combien naa na mbongo te ntango na ye awa en tout cas naza kobanga na mosika mais ntango na pusani namoni ke ça va eza nango cher te yo moto oza na ndaku kiimaka mbangu po service ya neurologie ezozela yo awa na hôpital du cinquantenaire eza esika ya kobunga te na avenue de la libération na commune ya Kasavubu en face ya Kankokolo yaya yebela mpo na santé na yo mpo na santé ya tata noko to ndeko na yo mieux vaut prévenir que guérir car la santé n'a pas de prix eyokanie te match eza uo Oui, le moteur Apollo ya Beltesco impact na ndenga des fois te Jerry Golima. Yoka son ya moteur oyo noko. Elengi. Société Beltesco Nkolomboka. Toujours na pointe ya masolo. Et bimisi huile moteur ya mombamba na kombo ya Apollo. Banoko. Pour ba voiture. Mituka pe banje na bino misusu. Boko zoa saye 40 pe saye 50 ya 5 litres pe ya 1 litre avec impact na idéologie. Boeba kena cadre mona loin ezali standard API SL bar CF c'est-à-dire que diesel na essence. Nano ezalate pour na utilisation ya malamu société Beltesco Nkolomboka elobi ke ezali wana pour na ko battre la moteur propre. Excellence ya danger pour na protection pe contre corrosion pe ezali susu na résistance ya deux fois te na oxydation. Bota na ndenge mécanicien oyo azoti ya uilango na kati ya moteur. Tala excellence deux fois te. E bongo ya boye. Moteur epela kitoko te ndenge nini. Boyo ka lokole. Oyo eza mafuta ya pamba te. Donc eza mafuta ya qualité oyo zo batela ba moteur. Oyo soko tembala moko kavu. Donc ya mafuta ya pamba te botika bisomba somba mafuta ya basimanda. Mafuta ya qualité oyo wuti pa ya noko na mndele kuna nikela poto yango. Ndeko ya Congo Mike Beltesco pe alisaki yaye.
ba mécanicien ba chauffeur tout bolelaki lelaki balinga mafuta ya bien te mpona mituka na bino mpona souci na bino betosoko melinga toujours koservir bino betosoko asali makambo kitoko mbula oyo ameme bino depuis mikili ya poto mafuta kitoko ya na technologie moko avancée ya mafuta oyo eza mafuta pamba te bosonga na ba station partout mais qualité ya mafuta efandi siko na Bitosco na huile moteur Apollo to sengi ba chauffeur nyonso ya RDC ya Kinshasa ya RDC Mombimba aba association nyonso ba chauffeur ba association nyonso ba mécanicien huile moteur po batela mituka na bino yango comme nango huile moteur Apollo et salami na Bitosco na mikili ya poto avec toujours logo ya Bitosco eza na kate oyo ça la différence ya qualité ya produit to sengi na bino boya ba koto botika ba kotama la nangulo ngoni huile kitoko na moteur yango kitoko elengi. Huile moteur Apollo, ça y est 40 P, ça y est 50 diesel P essence standard API SL bar CF Oyo société Bertrescon Colomboka et libéré dans marché Banchofa fini bambrima na banzela parce que sikoyo boza mobimba angaya na kosomba ngo na basango mosusu bosengeli koyeba kyo na mangengenge na commune ya Ntsele mai pasi na ndenga kosakana te. Jérémy Yoka, la voix de Kinshasa. Tozali na commune ya Ntsele na quartier mangengenge tikana bisabino ke soki okomi na quartier oyo population ya esika oyo baza ko souffrir makasi na ndenge ya defate na makambo etali mai awa penza mai eza pasi. Batu balongora bisika na bango baya kotoka mai kaka na rivière oyo bomoni rivière oyo eza koede bango na ndenge ya defate e koma ko servir bango na komela mai na kotoka mai pe na kosukula bilamba tanet mama oyo azoni ka bilamba kudu na cadre kaka ya kala inga kala technique lokole ezanga pete ba jeune oyo bomoni ba koma na bango ko pêcher bazoluka mwa bambisi babima awa emsu mwa mboto liange ko bima awa pona alukata mwa sumbiri kwanga malgré za mwana muke bongo soki basisi kotoka mai pona komata nango kozona na ndaku tikala bisabino awa ngomba moko ezalaka awa kutu ngomba ya Kilimanjaro ekosa bazaka na 3 verbes ba conjugaka monter descendre et transpirer c'est-à-dire atango mama mati akena mai tala na makulu makubungu peut-être okomona ndenge ko bimaye pardon baleli toza na posta ya mai difficulté ya mai makasi bana mike bazomata bangomba mai moyen vraiment il faut bakonzi basala makasi pona toza pe na kati ya Kinshasa babosa na biso te biso kasi mangenge toza difficulté ya mai makasi tosala bato réussite zo basunga biso kwaje so mai tangomba to mata ngomba eleki makasi mingi na basa zemi na bato baza na Équateur na biso toza na bandu na kina ville ya Kinshasa différence ko za la te tala ba konjo toza nango awa mai ezate courant ezate bosuka kaka na prince bongo na kati bokota te toza na moya biso ya ba mama baza kuna liboso bakota la biso likambo te mai ezalaka te to vile ma condition vraiment pano comme cher groupe comme cher to na mambongo wana te to na makamba classe yo makamba kolia o makamba ya kofuta su biloko kosoma biloko wana ndenge kaka balobaka révolution de la modernité esengele kota bisika nyonso tout mais awa population ya bisika oyo bazo se sentir lokola bazali na temps flamand mais pardon bakonzi bo kitabo sa moi loko surtout bakonzi ya régie des eaux soki botie mai ya régie des eaux oyo ko servir population ya quartier mangengenge et ko sala moi eloko na ndenge ya defoite ebongo na localité Mwanda na commune ya Mongafula ba câble ya courant foin BG Manda na localité Mwanda na quartier Snel na commune ya Mongafula bondi melangai ke caméra elingala facile kitaki awa pona kotala état ya ba câble ya courant koto ele la foin na ndenge ko sakana te botala binomoko ba câble to zali denide na ndenge ya ko sakana te surtout que tozali na tango ya mvula awa soko sali moins de pépins et la foin to ko lele belé po muta ko kangama na courant bongo tango to pusani côté ya cabine na bango cabine ki sansa pardon bandeko botala tabino moko ya kolobezalité ba câble tikala polele bongo libanda risque na bamvula ndenge mai etondaka na nzela oyo pasi pe mawa côté ya batio ya régie des eaux et la foin fo batio se wumela na ndenge ya deux fois te tala ndenge kuma ko toboka
mai nyonso eza kolekana ekomi kobebisa na balabala bato moye batambola malamu ezali te. nalobi bakonzi babongisela biso asinga mabe bato ya mai ezotoboka ezobebisa biso babalabala bon ndenge nini tokosala efali mpe bakonzi bayawa babongisela biso be bango bato basalaka nzela bakosalela biso place mpona bacourant basinga mabe ezokwela bato soki ekwei kaka boba na quartier bakoya wana baluki mwa banini basinga basangisi bango moko baye koraccordeur nde omoni babambu mpenza boye toza na posa snel acha bacha bapoto bacha bakable ya bia po toyebi snel eza société moko monene na mboka oyo ezokabola courant partout ezokende bapaye ebele baosala bongo biso mo bakolo courant biloko ya boye papa ya kitoko te tala boye pende ezali malamu te na commune ya Mongafula na localité Mwanda na quartier Snel population ya koto bazali ko souffrir makasi po soko tali likolo ba câble ya courant et la foin et bongo na sama belé ba nyonso et pola et toboka en tout cas ba kondi ya régie des eaux na Snel bota likambo yo po bosunga population ya koto boye penza c'est que bien te ingeta na quartier qui solokele na Binza Ozone na commune ya Ngaliema érosion eko déranger na ndenge ya défoité Béjemanda papa ya libandi ya pembe koke mwana commune ya Ngaliema na quartier Manenga population ya koto bazali ko souffrir makasi na likambo etali ba érosion zali ko menacer ba mapangu na bango na ndenge ya kosakana te lokola awa tozali na avenue qui solokele bota la bino moko ndenge ba érosion zali ko menacer awa pardon faut ko lukela yango kombo e bongo ba mabulu kutukoloba te bota la ndenge bato bazali ko nyokoma bangomba ko mata ko kita na ba mama o batekaka ndunda bazali ko souffrir makasi tala neti mama oyo azali ko mata azali ko simba mokongo kasi population pe ya koto yo balukaki na ndenge na bango ya koluka ke bakanga érosion kasi lela fonfon ezali ko simba te yango bazali ko lela bakonzi basaila bango mo eloko oyo toza na quartier kisolokele eza quartier moko toyebaka te eske eza quartier moko eza radie na karte ya Kinshasa to ndenge nini puiske makamio ezali awa na kisolokele eza pasi na pasi alors toyebi te eske situation oyo mpenza eza ya bato mpenza oyo ya solo to ndenge nini bakonzi bayebaka quartier kisolokele eza quartier moko eza soki wapi te bazolo bla mingi ba makala ba kisenzo ba wapi mais biso na commune na Ngaliema oyo commune présidentielle pemba na ngandenge ezali parce que tango wuti na kutango soko mata oza essoufflé il faut mata escalier mabanga awa ya passe to sala ka effort pour ko taba sac mais soko mbule beti mai wuta biso na delvo ya kubuka biso awa ya wala beti saka nzela barabara frère na ngozo mona oyo ezaki prince ezaki ko sangisa quartier Manenga na Malweka ezaki na pont mituka za koleka mais depuis babandona nango yango na koma na eta ndenge zali tala ya solo ba condition boyoki kolela ya population ya Ngaliema na quartier Manenga modèle bazali ko souffrir pona ko bongisela bango nzela oyo bapokela bango ata mabanga e ko sunga bango po modèle érosion pe zali ko menacer bango to koyoka mikolo zali kuya boye penza c'est que bien ti ingeta Animation Skol Slim na commune ya Kasavubu elekaki avec impact na idéologie Fiston Boko le caméraman de guerre. Bakangaki direction Gambela brasserie number 1 Bra Congo naba MGM na commune ya Kasavubu nde sika Animation Skol Slim et kweyaki avec impact pe idéologie bobi brasserie number 1 Mikoloyo akangi babalabala ya Kinshasa oyo ezala maboko ya brasserie number 1 pamba te idéologie ya ba animation evandi kitoko kaka ndenge bandaka baje concours baganya bango yoyo na suka kolia komelezanga kite me modèle bamelaki Skol oyo pardon okuboya brasserie number 1 Bra Congo toujours avec impact pe idéologie azoko bana ba animation Skol oyo partout na kati ya ville ya Kinshasa pamba te bana ya Kinshasa balobi baza d'accord na bien oyo pamba te brasserie number 1 amesana toujours kopesa ba produit ya kitoko. Maison Sec Production et Kobeti Sabongo artiste musicien JDT Moulopoué na Palm Beach samedi 6 juin 2015. Bolan.
concert na ye ya silikoti ye nani JDT Mulopwe pa Popi chanteur de charme compositeur ya kosakana te bino moko boyebi mikolo yo acteur principal ezali koya na elulu ya kosakana te na ba mélodie ya kitoko po mikolo yo ye aza mystique bondi melangai ke premier épisode na Palm Beach e indaki mabe bato bayaki ya ndenge na ndenge sikoyo deuxième épisode ya concert silikoti na Palm Beach na cadre pe anniversaire na ye le 6 juin 2015 e koyinda mabe boya koyoka banzembu ya danger oyo pa Popi JDT Mulopwe abombeli bino oyo nyonso ezali bokasi ya Sec Production oya honorable Serge Kayembe naza ko produire ye ba concert ya kafu kafu boya koyoka ba melope ya deux fois te avec pa Popi JDT Mulopwe et Okani. Artiste musicien leader F Phantom ayeminze momoko contre Kuluna bolanda bino moko alingite aboyi likambo ya Kuluna yango nde etindi ye asala mobangi na nzembo ye nani leader F Phantom asali nzembo oyo po ye moko azalaka victime ya bakuluna basasaka ende kosasa nde etindi ye abanda kosensibilize ba jeune batika mosala ya Kuluna bayekola mosala maboko po esunga mabota na bango yokana nzembo oyo Kuluna ezali mabe ya katotonga mboka yekola misala ezali tata na mama ditunga detu kabena baso mashi abantu kabena baso vita tudi baswa ditalala muditunga detu ye moko pe Phantom a expliqué ki boyi na message na pesa na ba jeune wana batika ba je ya machete batika je ya Kuluna. Donc même dans le clip, ici tous dans un centre, il y a un apprentissage belé. Donc tous dans un centre, il y a un staffer, il y a un gister, il y a un couturier. Donc groupe, c'est un groupe de jeunes mi-kono. Donc mi-kono ça donc maboko pembe quoi. Il y a un monde qui a soutien na batu oyo bazala moi makoki bako soutenir œuvre na biso. Donc yo mutu na bambongo na yo. Okoki kosombela biso ta Congo oyo pesi biso okoki kosombela biso mwa singa oyo kotonga mwa chemise oyo pesi biso po to former nde to salisa ba petit ba misala wana to besoin ya ba matériel. Nasengi merci mingi na le Molan. Honorable Zakari Baba Basso merci na ndenge pesinga espace oyo. Tala boye bake ami pesa kombo ya leader F Phantom po azolela kaka likambo ya Kuluna esila kolo Kuluna kosila akolongola masque oyo na ndenge ya deux fois te bomo na face na ye talela biso bana Kuluna batambulaka na macheti te ezanga pona nyango azwa zéro rubrique image 10 jours banoko atako bino mobotana likambo oyo esika amemata mwana na ye na lipeka mama oyo a préféré komema mbwa bongo mwana a remplacer mbwa na esika esingelaki etambola na singa ebongo ya boye soki bana mabe babimeli bango akosala nini JC Jemba est-ce que Kokontiri akutanaki na petit ya casquette caricature Lisa Bange landa lisolo ndenge petit ya casquette za ko développer boye oyo troisième épisode ya lisolo toujours ya cimetière bolanda sikoyo awa tangu cercueil batu bakomi kokota na ngombutu mutu pona kokota ngona kata libulu major moko abima wana na cadre ya keba yoka ndenga za koloba na bango Nzambi likambo nini ezali kolekana awa ekomi liseke so montre nzoka nde major wana azali ndendeko ya mowei yoka sikoyo tanga kole bato oyo batimolaka libulu na cimetière yoka lisolo de yondeko yo mutu muboyi mukitisa cercueil na kati ya libulu sika sikoyo nalobi kitisa yango noki oyoki mokonzi pardon mokonzi na ebeteli miso kaka major afashe makasi yoka sikoyo tanga bimisi kucha aza kolibere moto ya libulu yoka lisolo mese yo ubiki me nazana mbongo ya kasete me kamata milangi mibale ya nkoi merci chef petit ya casquette nga moni bongo ke koluka vie tiri na vallée yoka ndenge bazali ko développer
Vietiri, oyebi batu ya mabulo na cimetière, eza ba aventure, kazie mobimba, ebongo ni 2000 yankoi. Vietiri, atake yombiaka. Olobi! Henini! Ah, petit ya kaseketi. Mawa. Omoni ndenge basuki? Namboka oyo komi pasi. Kokende na cimetière pona kokunda ndeko na bino ekomi mindondo opesaka boye or nyonso ese pesa maki deja kuna na biro. Bongo ezali malamu te. Widie! Pio. Édition ya samedi 30 mai 2015 et comme nango na suka merci pour la fidélité et confiance oyo bozalaka na yango na journal Alingala le plus suivi de la République démocratique du Congo bo ndimelangai soki bo sepeli na yango bo pesa merci na équipe technique et rédactionnelle oyo et dengai po bolandanga na bandaku dans de très bonnes conditions. Merci na yo David Bolafa, merci na BG Manda, merci na Nathan Siata, bangone mutu ba salinyo surtout pour bolandanga na bandaku na ba condition ya malamu. Page rose. Joyeux anniversaire na Shadrach Ndonga la Champi, joyeux anniversaire na yo. Kaka na plaisir oyo ndena kuta na bino lisusu lobby dimanche 31 mai 2015 na kozonga awa pona beta dada na journal rétro en lingala facile. Tikate na remercier ba téléspectateurs oyo ya lingala facile baza éparpillé à travers le monde pona kolanda biso kasi na commune ya Bandalungwa c'est Paris kuna balala kate pona kolanda journal télévisé en lingala facile. Les vieux ya écrit mal à l'aise kuna na commune ya Bandalungwa bango sikoyo écurie mal à l'aise était écran géant pona kolanda kaka le journal en lingala le plus suivi de la RDC. Henri na Clinton ya écrit Tuna Baby kuna pe lingala facile kaka na commune na Bandalungwa écrit Tuna Baby lingala facile impact na idéologie. Pour na sala bino plaisir. Na bimi na kei. Mena kozonga alobi. Bobelo mangato komi na suka kaka ndenge bomoni ndeko Zulu sa konkera nenga peseli bino boshole poto po biso tozo sholaka toko continuer toujours mbonje zate bongo devoir à domicile ne tombera ka jamais. Exode 14:14 biso awa ikoki olokendo bambangu balika effacer les tableaux. Mais toi Tika Junior ya lelo ya sika eye ya sika na Orange motu passe sili. Ah bon? Okobenga ba réseau nyonso na 8,5 unités seulement. Non, 8,5 unités seulement. Mais c'est trop cool. Au sentir bilingue Orange na moi ba réseau nyonso tozobenga na 8,5 unités la minute. Na butu bapel nyonso tozosala ya ofele. Na Orange Eh oui, chez Orange, nous savons que vous aimez parler avec vos proches et même les voisins. C'est pourquoi désormais, Orange vous permet d'appeler tous les réseaux à seulement 8,5 unités par minute. Et ce n'est pas tout. La nuit, tous vos appels vers Orange sont gratuits de 23h à 6h. Offre soumise à condition, valable vers Orange. Orange, à Pessa Talaté.